Ah oui, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, c'est ça ya solo. Tangu na yebisaki bino ke na Mwamba, leader azalaka se moko, batu ya matoi mangongi bayokaka te. Lelo oyo ya nkuku ebimi na Mpwasa, le seul pe l'unique leader ya Mwamba, yeyo. Blanchi Makabu Kiboko, candidat député national numéro 278, ya bana Mwamba, oyo bango moko bapona, les chouchous ya bana Mwamba, oyo bango moko babengaka matembela simandaku. Na minutes oyo le maestro Fabregas apesi mot d'ordre na ba villageois pe ba villageoise nyonso ya Mwamba, olingaka maestro Fabregas pe Villanova, candidat na bino yeyo. Blanchi Makabu Kiboko, numéro 278, les chouchous ya bana Mwamba. Salut les amis de Mwamba. Votez pour Blanchi Kiboko Makabu, le numéro 278, les amis de Mwamba. Blanchi Makabu Kiboko. C'est un monsieur, il a un cœur en or. On t'aime beaucoup, Blanchi, qui sait. Tala, soki pensa ozalaka frère villageois, landa mot d'ordre ya les métis noirs, to voter massivement pour la circonscription ya Mwamba, matembele ya simandaku na biso, numéro 278, Blanchi Makabu Kiboko. Toujours, Ekeyo! Oui! Kinoliwa, Blanchi Kiboko, Joël Rodriguez.